Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. L'air est venu, il est déjà là où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Maman, bien-aimé dans les seigneurs, Nakoti Kayote Eye, l'album Nakoti Kayote de notre frère Amissine Ibrahim Delphin et son groupe Lumière des Nations. Maman, Toti Kalakaka Boye, Potobine la Nzambe, Nanzembo Kitoko Lokola, Nakoti Kayote. Kokangamana Nzambe, Izalika Bwangolu, avec les chansons Kelema, Atelemi Lisusu, Bona Komundela Bayo Yaye. Encore, Fongola Yabomoy, la clé, Dikambo ya Fongola. Ngolu, tout est grâce, la chanson toute autorité, Mama et si Linanute, Tolo Belango na ndenge mususu, Tope na langue mususu, Nyosha. Tobakisa, Loyembo Lokola, 365 fois. Et enfin, glory be to our God. Ma wanande banzembo et pesa melibiso pototika la kaka awa pitu binela nzambe likolo ezakaka ya kofunga mapona bayo yayi. Oh my God. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes très nombreux, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala, garçon très bizarre aux événements brisques dangereux et suspects. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi de vous dire un grand merci. L'actualité cette semaine est dominée chez Héritier Watanabe qui est le Macron de la musique congolaise, héritier de l'Afrique centrale. Lelo Oyo par rapport à Makambo semaine Oyo Toke Nango Kalikolo spécial héritier Watanabe. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a un grand événement il y a Paris, à l'Olympia de Paris avec héritier Watanabe. Alors, nous allons essayer de parler tout et nous félicitons énormément l'artiste. Na chose faite et réalisée. Peut-être hier à Sali, il y a comme même un musicien, Namikili, Oezala. Après 10 ans passés, tout le monde va faire, tout le monde va falli. Chose réalisée, chose faite, Oezala qui est prioritaire dans la team Wata d'abord. Il y a un orchestre, vraiment nos félicitations. Alors je reçois Ken Piana pour la énième fois. Pour le si j'ai héritier. Parce que l'actualité, il y a une actualité et nous allons essayer de parler tout sauf rien. À qui je dis bonjour et bon week-end mon cher ami. Ouais, bonsoir. Juvenal Kibala Mbilinga. Nganga Lendoki, donc Kibogege. Yo Yebikaka. En tout cas, on a plaisir à trop. On a plaisir à trop. Il y a un pena que non. Bato sate, bango banani di. Comment plaisir na que na moni soutenu na rappelé sous signé Atlantico. Joe Richaki Misaka bayaki na mawa. E bayaki ne sengo bazongi na mawa. Alors Ken Piana, ça va? Ouais, ça va, tonton de la presse. Juvenal, ça va beaucoup, ça va vraiment. Bande retour. Oh ba landa biso ba bi ke Ken Piana nenga ye. Vérité polele et bandinde siko na micro oyo vérité polele. Alors Ken Piana sans polémique na bato tout ba landa biso na ki yo moko. Bato a reprocher yo nani. Bon na ki nga moko bato a reprocher nga muta polémique nga sans polémique pe bon musala ngo succès aussi là. Au moins attaque to koti na be polémique, to silisi ba artiste musicien belé gaz, to silisi ba comédien belé gaz. Donc polémique yango wana donc biso to abano papa bota biso na naza muta polémique biso to ana ti bana ba bota mi na ndako polémique donc fouille à polémique donc chez moi polémique ezala ngo autorisé oboyi kotala nonga te zapé na ngai c'est ba tala ngona bula maboke hein
te batala ngai mpo naloba na nga vérité eza bola maboke te bavieux cercle bakanga ba TV ya Kinshasa mobimba ozala maboke vérité eza na ba vérité mususu ken pia na koloba journaliste beloko koloba ngondeni olanga kasho ngai si na kota ba kasho alors eloko oyo déplorera trop na corporation na musala oyo ezaka trop nini bon eloko esala nga passe ezalaka ba comédien ba bomi ba groupe na bango théâtral ba préféré ka baya na musala na biso to okeli pasi tous les comédiens ba komi na bango batu ya poser batu ba question Juvenal Kibala yo pe nengo za boye place obimeli pe tozo ba na biso pete soki pe na groupe mangwa uwe soki na groupe sai soki na groupe ya nani ezo ba na te monde lelo ezo ba na te mais Kaba félicitations. Yo mona na groupe maboke. Yango na lobby félicitations. Tout le monde na groupe mokote mais oye o sala musala pe kitoko c'est ça va. Tu as besoin muto sala musala kitoko. Malgré to koti saka moi mbriema moi aventure et là tu senga bongo mais ça va kitoko trop. Et denga kaka. Banani oyo bato maboke me baye na média. Camarade no bozala city moko nan poto kende belete. Bon Adam Siluzolo ebeli wapi. Potre saye baya zoka wapi. Asala pas Kalebit. Deuxièmement, Karine Mokonzi la baronne a tourné presque pièce à théâtre. Nanani. On a tourné pièce à théâtre soki ya boyika qui a tourné théâtre ngana bimisi CD wana. Troisièmement, les questions autosalisa o azobenga film eza comédie nasi omonaki ba comédie basanganaki les questions basincha kapashi ozui o ma musala Adolfo na Freddy Akimbe donc ba comédie ana nyonso to basanganaki place moko ngalobaki na ko piéger bango na osela pena basale loko na bango après omonaki na ba gérer show donc ba lakisi ke tozana biso ba comédien Yo ba bengisa ki oboyaki. Ozaki tete no zaki affilé wana. Oboyaki pourquoi? Merci Ken Piana. On ngaki okokana yo te poza bolo na yo te. Yango tokaki na. Merci Ken Piana, yango ne actualité na bisoté ya mkola lelo. Alors, parlons maintenant d'héritiers de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale, le musée de la musique congolaise qui est héritier Watanabe. Départ il y a héritier Watanabe na poto na groupe na Yemobimba. Affaire visa ya héritier et kundina album Oeucho Bima. Réaction de Kozani. Héritier na premièrement kolongo na ka wenye musique à maison mère ti lelo ti journal lelo actualité kota na ngoka héritier ça c'est conférence de presse. Héritier beti concert na Romeo Golf sans album. Plein à craquer et embrayé batu. Héritier beti na Béatrice Hotel. Et puis mi ono ba o bakangi ba photo boy héritier ke na boîte akuta na moto héritier manqué bat donc héritier de par longwa wenye musique à maison mère na ba raté soki stratégie ni héritier salaka depuis moto longwa ti lelo il en est passé en autre donc combo ya héritier na combo ya héritier 2 ans yango combo na habité soki combo ya héritier c'est 8 mois temporisation hein. Depuis à Longwe, Aza toujours une actualité à Bablagité. Alors, par rapport, il y a voyage na ba musicien na Paris, événement ma samedi au le 15. D'abord, de toi-même, Ozaki Naye, Nangola, tu as apprécié, messieurs, par rapport à la production. Les lots on a eu de musique, la production est à réaliser sous thé. Voilà. À qui pour la robeta, to a même ba musicien. Pona ba monaka ke ba mise ba ke ba héritier ke Robeta na si ozomona sengo o ba musicien bazana ngo na Paris et sengo o ba musicien bazana ngo na Paris ba musicien bandima teke bazana na Paris lelo héritier ke ipo abeta nazo confirmer yo samedi vouloir ou pas concert et Robeta ma lelo artiste héritier watana ba na besoin teke boya ebele botonda. Il suffit de Nicolas podium, même devant 10 personnes. Héritier Watana ba kobeta concert wana. Je pense que les musiciens héritiers bazan et sengomoko boye pour ba komi na mboko ba imaginer que un jour orchestre o ba koti ba comme ça bango na niveau comme poto. Tozinde ko na biso matika songo fanda awa palani yango.
Matika songa vajaki Matadi nasi bomonaki plaisir Matika songa zalai nango na niveau Matadi Matika songa présenter biso mbeto alali merci Seigneur Jésus mbeto na ndimaka te na vie na ngai na kolala na mbeto boye botala po ya Matadi yango yo donc Matika songa pona ye rêve na ye zalaka un jour muteme même Matadi toza awa parler Matika songa ngo donc namoni ba merci Seigneur na voyage à Matadi mais bano yo kolongola bato Kinshasa kokomisa bango ti Paris et c'est ngwana bango eza fois 10 que ya Matika songo ozo comprendre problème na Matia a publié qui Facebook eza témoin a publié photo ya mbeto alali na Matadi oh merci Seigneur nandimaka te un jour na vie na ngai na kolala na mbeto avo na bi tela bana mayo ndenge bayo kusa musala na biso soni Matika songo Fabrice amemieka Matadi tala makambo soni a publié na Facebook. C'est que Matika songo soki na memi a fouille d'ici nasi. Donc il on a biso e pa kokima po mbeto pamba ya Matadi. Alors maintenant lelo oyo préfecture eza ko recevoir ba lettre na ba lettre bazokoma pour la annulation ya héritier Watanebe. Si pas aujourd'hui mercredi, si pas mercredi jeudi. Alors tellement yépé azam moto na tembe. Il faut kaka abet avec le producteur qui est ivoirien ba mesure nyonso ba précaution nyonso bazozwa. Ozo penser que samedi wana soki kaka préfecture et annulé que Makila est en Paris et tout ça et ko bang sabatute. Juvenal Kibala, tous à la sincère, tout le bapé moi vérité moi boye. Au moins ni ba parti oh ya Olympia, to signaka ngo déjà parti ya Angola. Na si place ba beta biso ba caché na nzoto yo yebi yango. Donc bateau ba boule que concert ya héritier ko beta maté. Congolais moko ko empêcher muninga no Congolais beta concert kuna na poto azate. Soit disant ba combattre mahele bazali. Ba combattant ba bima lelo soit disant ba combattant ba bourri qui ba melibangi ba drogueur tikanga ina zo répondre moi muke tikanga nazo solola moi muke ozui ba combattant ba tia makelele bana ba mi balé wana soit disant boketu soit disant seledino ba tumoko boye kwiti belé tout ça préfère-tu ozolo bana mutu pa ko tsa lettre face à la mutu moko atanga Azem sous professeur à l'université pour composer pénal lettre qui toko. Si ko bateau ba tia makelele ba kenda ba coopérer na bateau ba komela ka bango ba lettre mais tout bateau wana o ba kenda coopérer pour akomela boke tu lettre akomela sele dino lettre pour ba kotsa kuna bateau ba komaka ba lettre wana si na soli na bango ba boyi ba lobi ya tout to commater si to commis trop na bango ya ba promesse to kopesa bino temps ba promettre bango déjà to ya tout et bon son concert banilé. Concert batika la kwandile te. Qui banilé? Concert batika la kwandile te. Moi je te pose la question qui banilé. Ba kwandile na bango te. Na yebi pourquoi na lo ba bongo. Alors Ken Piana Toromo Chité est-ce que héritier a soutenu par ba collègue naïe? Héritier soutien héritier liboso ezalina nous na ba combattant batala ki volonté héritier salaki na matanga papa na biso Etienne Tshisekedi akendaka za le seul artiste ou akendaka na limité à s'imposer à mater problème héritier pesi discours héritier yembi omoni lelo tokolo baba combattant bazaka to kontara ya potote héritier ba combattant ya Kinshasa nde batindi héritier balobi le seul cadeau to kosala yo héritier to ko beti so concert na poto place batu bazo beta te héritier ko beta ba combattant bazo héritier ba memaye na mapeka ba combattant ba mema héritier na mapeka ba memaye ba héritier ozonga makoloto ke no matelaka musika ba memaye likolo bazo mériter ba combattant na o batinda ki héritier je pense que ba combattant ebele ba na poto ba yebi ke héritier Watanabe aye na recommandation ya ba militant ya IDPS avec beaucoup de respect ndenge papa na so Etienne Tshisekedi nanu bakundi ete cadeau o ba kopesa papa na so Etienne Tshisekedi po ba lakisa ye ba pese honneur ba pese valeur ba kolwa papa Etienne to boya na biso musique beta na France mwana mobali oyo héritier Watanabe to tikele liberté beta po ayaki ko honorer yo na matanga mwana mobali oyo héritier Watanabe ba militant na yo ya IDPS ba memaye na mutu ba memaye likolo yango biso ba combattant pona ba musicien mususu te mais pona art héritier salaki na matanga na yo yango to tikeli dini na koloba nini
totikeli pena abeta pona opportunité o totikeli abeta pona ndenge akendaki koassiste biso na matanga lata liputa ya Etienne Tshisekedi eza récompense bakombata ya mayele bazali pe to buleteke kombata nyonso aneka azoba ya mayele bazali histoire et renseignera biso toujours le passé tobosanaka yango te à travers histoire héritier Watanabe eza pe makambo héritier sale makala mingi te je pense que biso to ba congolais tozongi déjà sima na makanisi tozongi si makanisi moi sima totali héritier ndenge azalaki na siège ya IDPS ndenge ba militaire ba memaki likolo soki lelo ba combattre poto boboyi modo de ya bandeko na biso IDPS lisolo qui combattait à partir il y a les 15 et Koufanango et comme Irak. Makamba ya qui combattait c'est mieux Ekoufa, c'est mieux Koufanango. C'est mieux Daé. Vous comprenez? C'est mieux Daé Nango, c'est tout. OK. Merci beaucoup Ken Piana. Toshite. Alors, Tala héritier, Tala la Timiwata, Bazotalayo. S'il faut avoir un message résumé, Azotalayo. Merci beaucoup. Bande konabiso tout ya basit, bo aider lelo ba combattant, bo zo ba image. Oyo bande konabiso IDPS ba senga ke héritier parce que héritier a tikala ikozala na programme jamais ya kendo beta na poto. Bande ko wana nde balobaki le seul cadeau oyo tokozo pesa yo héritier Watanabe ezali ya komatisa yo podium na niveau ya espace Schengen. Héritier qui a un devoir oyo batindi na population ya Kinshasa akende kobeta. Soki bande ko bakoboya héritier Watanabe en tout cas na kosenga lukata jour moko ata vendredi ata jeudi kende kutana na bande ko na yo bosolola. Meka ko revoir bango, meka ko expliquer bango que yo yé na volonté na yo te yo na volonté ya population oyo etindi yo oya kobeta concert wana e ko sala bien. Et comme ça la bien négociation, dialogue, et comme ça la bien. Non, c'est ma belle Congolais, s'il y a un problème, boyato solo laka, au lieu il y a grimace. Au moment où il est là, et l'autre autour ça là, il faut la procédure. Procédure, mon côté, on a désordre. Désordre, mon côté, bon, ça ramboka. Les solons de ça la raquet, batuba solo là. Rex Kaza Diaza, maman a guéri, a outa poto ya awa, bayamba na batele 50, bayamba na ba R10. Azoloba, selon Oyo, il fallait aloba pe makambo oyo, muto oyo ka somo koloba na Congo, aleka TV, batikela balobi liberté d'expression, liberté d'expression côté déjà na Congo. Tout ça na démocratie. Donc ils sont qui ont besoin oloba na musika yaka bako yambayo, mais reste kaza di lelo comment yaka nae. Merci beaucoup Ken Piana, c'est pour la toute première fois que n'a constaté, tu as parlé avec tout ton cœur et puis olobi na makambo je suis fier de toi, fais bisous à tonton. OK, merci beaucoup. Merci Nadel Djogo Bakudanger. Adel Djogo Bakudanger Adel Djogo kaka ndenge na matisa. Nanga Jimmy Bella uyo yebi, Gauthier Mascotte, Angel Moussoeli Makizembe, Keba so na boaki yote, sans impact. Merci. Champagne overdose. Trezeguet Mouzala demi-die vient nanga. Luison Mbata vient nanga Luison Mbata. Merci beaucoup Ken Piana. Merci. Didier Nzita, voilà. Merci beaucoup, c'était Ken Piana, mon cher confrère à moi, on a pessi opinion par rapport à la grande production le 15 que nos yeux sont tournés vers celui qu'on appelle l'homme qui vient d'amener la musique congolaise, le nouveau prince de la musique congolaise, l'homme qui amène la rumba congolaise au sommet du monde, qui est l'héritier de l'Afrique, qui est le musée de la musique congolaise, qui est l'étoile brillante de l'Afrique centrale, la Pulga, Cosa Nostra, Moto Natembe et héritier Watanabe. Nos vives félicitations et bonne chance pour la grande production. Il y a le 15 juillet 2017 à l'Olympia de Paris. Quant à moi, je dis merci à vous tous qui êtes branchés à travers le monde. Vous qui avez choisi Juvenal Kibala, tonton de la presse, Cyril Congo, Jimmy Belaou, le boss qui joue au Monopoly avec le vrai billet. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle le grand maître de l'Orient, le vénérable Choisi Matata. Nous disons un grand merci à toi, 001 Cold Mondial. Willy Mouchenu,
Bon séjour à toi depuis Dijon. Et puis nous disons aussi un grand merci. Il est ici à Kinshasa. Il y a déjà 2 semaines. Chims Kabengele Papa Abraham. Nous disons un grand merci à toi. Solange Sompa Mamana. Moïse Landou depuis quelque part. Pourquoi pas à toi, la joie Pichuna Amado, l'ingénieur Florette Louawa. On est ensemble. Et pourquoi pas aussi à Bibio, à Libitalo, Gisèle Mavouji. La grande famille depuis Bruxelles Lumingu, Emma Lumingu. Et à toi Phénomène Lumingu. Et Poucha et Mangengela, c'est la femme qui joue aussi au Monopoly avec des vrais billets. La femme qui reste l'incontestable aux classes mondiales. Et Poucha et Mangengela, mère Isbak, Baby Comfort du famille d'Achati Ankoro, Bora Pembe, Sokureke, Akomagabushi, Kindoki, Bate Kindoki, Basominganga, Basale Lorote, avec les Nababa Bazolia Nabutu Kureke, Didier Nzita. Le sang à Libango, Oebike, na trompé, Batunet Nake, Pauline Lumumba, Pauline Lumumba à Genève. En tout cas, tant que moi, na papa, na so Lumumba, héros national, et puis c'est un Ken Piana, na Koya Paris, na Solana, va combattre pour un héritier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Gisèle Mavouji, Didier Nzita. Batekindo ki basominga basale lorote avec les nababa bazolia na butu kureke nana royebisa moninga ke kureke devoir à domicile. Ko boya satana ya kalate pona angelu ya sika oyozui nano yebisa lina yete. Boya juvenal orobeze bembe. Boucle. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.